Tusamba. Entsamu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezo la kwanza mbi wa seditu, ye untwadia mwanda velela, bika wakalanga yetu tuka kwa yelenvu, seye mwane mwanda velela. Amen. Nakombo tata mwana pe tata mulimo santo, tolanda ki mateye na biso. Tata selo mutatela kiteya kibiso. Abandela kina banzemba bayuda. Akena mibeku. Mikanda na ya suka toyoki tobomba tosalela po mukoloana tobika. Batata tangu bazalaki na biso bango misato. Balobaki na biso ete tozali bana mapamboli. Soki tokanisi makambo wana ke tozali bana mapamboli, makambo na biso ezalaka ya malamu. Mapamboli wana etikala na biso libela. Balobi lisusu ete bolingo mibeko misala ezali devoir monene. Tango tozali tango ya tata molimo santo. Bonzoto ezala muke, molimo ezala kati na biso mingi. Te yango wana tolobaka tango nyonso tobongisaka. Tata Nzambe asali mokili na ye. Asali biso bato. Pesa biso devoir monene. Na tango wana Adam na ma Eve. Alobi pesa kombo ya biloko nyonso. Ona salaki na maloba. Biso nde bato tosimba maka na maboko na ye moko Tata Nzambe. De biso bato. Me oyo etikali nyonso salama na maloba. Olobi topesa kombo. Biso moko topesaka kombo ba biloko nyonso za mokili. Ezala ba mai. Ezala banzete, ezala matiti, mapanga, na banyama, na bambisi, topesa kombo. Confiance ezalaki mingi. Ye moko akokoya kosolola na bango. Tango wana mpasi ezalaki na bango te. Kasi tango tokwei na mbeba pasi ye na biso ezala banyama, ezala bambisi komi na lolendo. Biloko nyonso ekimi biso ebebi. Kasi ye Tata Nzambe atiki biso te. Difficulté comment qui me passe la bisobato kotambo la posa la distance na makolo tambo la posa la distance na mpunda eye komona nete ba savant babimi volonté ya Tata Nzambe. Comme ça là,
vélo komi kosala mituka bafoto banyonso bapareil tosalelaka me na kala na ntango nkolo yesu ya mingi ezalaki te. Yango tomonaka ke oyo elongi ya nkolo yesu ya kala azalaki ndenge nini. Bamoni ke ntango azalaka bomoye foto bakangaka te. Eye komonana apres bafoto moko ya nkolo yesu be bilongi ebele position nyonso me ye te. Me ntango ya tata molimo centre bafoto na ye kobanda na nkamba partout alekaki bafoto ezalaki. Oyo mosusu tomonaka mutu wana akangaki foto mpona kokota kuna na prison ezalaki difficile, asali dégâts donc motif moko boye bakangi ye amemi mpe appareil. Moni ndenge akangelaka foto wana. Na ntango na biso tozwa na exemple moko papa mfumu alongo alobi batelefone moko oyo ekozala meme oza wapi, meme oza na zamba moto akobenga yo yo mpe oyoki ye bosololi na ye na telefone. Bato balobi oh ndenge nini ndenge nini. Me lelo oyo ezosalama ata azwa wapi soki obengi meme na États-Unis to wapi moto ayambi yo. Na kala ezalaki nini ya basinga. Lelo ya basinga eza lisusu te, papa alobelaka yango. Bamatiere mingi kosala misala toza nango awa na Afrique. Papa aza koloba makambo mingi mabomba mi. Nakala ezalaki ete likambo ekoyi na mboka to na Kinshasa to wapi mboka nini mukanda. Bato nde bayoki bayebi ke mukanda oyo ye awa makambo ezali. Bandako ezalaki na batelefone ezalaki kotanga me na ville. Kambo soki ekoyi na mboka fo bima na Banza Ngungu a partir ya awa obie opesi mutu mukanda akei. Na kala kutu akala kala osali mukanda okangi yango na kingo ya mbwa otindi ye mpe akokende ake kotika. Me lelo wa makambo wana etikala lisusu te esalami na ntongo komi na midi te si ekomaki 4e génération. Nzambe afongola nzela ya makambo mingi presque batata oyo nyonso bazalaki koloba na biso tozali komona yango. Elakisi ke Nzambe alingi biso bino. Biso na église kimbangiste presse ezali preski ezotinda makambo na epai na bandeko sika bazali awa na nkamba boye mboka boye balobi boye tout ça mpona nini Nzambe esi afongola nzela ya makambo nyonso. Soki otosi Nzambe te okotosa susu nani? Soki osaleli Nzambe te okosalela susu nani? Lelo eza fete na biso mpo sikoyo na kala bazokosela biso makambo
me lelo yo makambo wana kokosela bato ekiti po soki kaka kambo esalami no épreuve yango oyo non bino oyo bolobi eza bongo te biso moko tozwi information ya malamu boye na boye oexplike elakisi ke nzambe alobi ntango oyo ntango ya bana nzambe ntango oyo azali kolakisa makambo mingi oyo ezali ke badifficulté na bapasi wana esili poso ezalaki ya mikanda apres ye ya telefone obia otindi moto esika wana na kala ezalaka bongo ntango wana ya bajean simon pierre balike oyo nyonso bazalaki kokoma yango na mokanda yango tomoni bible ezali po ete makambo ya tata nzambe makambo ya nkolo yesu nyonso bazosala yango na mikanda me lelo mpe mikanda ezali kasi oyo ya maloba mpe ezali oyo ezali ke bagarde yango mpe babande ezali pa towuti toyebi me pa tozokende toyebi te mpe elobami lisusu te nzambe akosala makambo na ye ndenge mokili eningani ntina ezali bokonzi ya tata nzambe elingi komonana yango papa mfuma longo aza koloba na biso te liboso towelela bokonzi ya likolo oyo etikali ye moko akopesa biso aningisi mokili kambo mpe ya kosala banda mokili esalama nano emonana te elobami bisusu ke laiswa ezali kozela biso pongi ya 3 jours na bawei na biso moko toza bomoi 3 jours nani akolamuka nani mpe akolamuka te mboka ya sika mokili ya sika tobanga kosala mabe po mokili oyo eza ya motu te me ya tata nzambe oyo nyonso ezosalama baza kotala na bango kasi ntango wana soki ekoki nzambe asali oyo ye alingi nani akodisikite lisusu yango tomipesi kosalela yo tata nzambe manso maza na maboko na ye ndenge lingomba ezotongama balobi totonga yerusalemi programe oyo topesaki ane soki esili preske bandeko na biso baye bango mpe baye mpona kotonga lingomba soki tobimi libanda ntinsani mpe kuna toyebi ke biso nyonso tosalaki mosala date na bango fin du mois na 0 heure tokabwani 2021 etikali tobandi 2022 kini batei biso sala bila na yo soki otambolaki malamu bolamu wana continue nango me soki otambolaki malamu te change mbongwana molato ya kala bwaka lata ya sika toyende kosala mosala moto na monso abongisa amipesa tosilisi boye na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen.
kotonda afleke. Betul ni. Agus. Gas. Boleh baca sini. Misi. you